héritier na wera bakutana ki na boîte moko songolo pakala milangi panzani na bakari mokonzi papa iloko wana na luka héritier makasi na bete na miso bato ah non tiens papa tika biloko wana na luka ina bete na miso bato ah bon mais na tika la ko zoyete a se comporter be makasi yo que no beta wera mulangi tenge ki est-ce que Gogan est-ce que ta bamba qui pasteur te ye ta bamba ki et raté Karini Mokonze ke ko wera na lito iwera kimi na boa ozomona basakana na papa te oko sakana na papa te oko sangwa na mboko yo donc selon yo oui na komi na kati ya matanga to yambani na wera na yebi te soki botalaki ba video te namona na yambani na wera na vandi na wera pembeni moko fo Patrice pa yeto vandi na pembeni na mona Bill Kiton na koti na vuya ah non lo yenga ngozo kena ngo wapi Bill Kiton so koli so koli déjà o meti musique o koli avec na loinga a koti na vuya na ba bras cassé na matanga ah na kanisa ka kopesa ka Patrice Mbota vandi na mona tie pa ya njama makanda le road de forêt ba yambani ko yamba wali zalaki elembo ya komikite ça pezalaki bénédiction oyo héritier azwi mbala moko c'est ça voilà pe tata na ye alimbisi ye voilà na miso batu selon yo koyambana ya héritier watana bena Weranson eza elembo ya signe ya pardon en même temps et pas ya Weranson eza signe ya bénédiction oyo à bénir mwana ye oui eza signe ya Dieu oyebi ke na morgue faire gola na konfi olomi de tata mukolo bi ke ba pesa na mbote te balekana et ça la salité makasi na mboka siko hérité tango ya kinde mwana fangu mama liboso papa na ye et puis ko yamba wana esali kitoko parce que wera banaki musique soko tali ba musique ya kaloko mona wera za mwana muke hérité pas za mwana mukie bato ndenge na ndenge ba bimaki ba contredire Kofi même nangai na bima pona ko contredire Kofi lelo naza muto liboso ko tombola maboko pe koloba na Kofi ozalaki na maison ah bon ils ont si raison pas ya Kofi likaku likolo ya nzete bako salelaka ye mosaka te soki na nozwi ye te est-ce que yo balanga ah voilà nzema ba moulay voilà nzema on a noté yoza pasteur te papa faut des limites faut quand même des limites yoka te faut des limites bien sûr des limites oui bien sûr des limites kasi nazo makambo za très important ngai pe oh papa wonga na ko ozanga kisi ndakutu nazalaka lisu na kisi te ngani na koma nganga na pesa kande batu bakisi non na okada lisolo on pesa au kisi kutu mutu mo be retour abeli liboma ba betela lisolo oui ngana pesa ka pena kisi pona za nganga L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, merci très chers amis fidèles internautes, vous qui nous suivez de partout à travers le monde, à travers le pays. Restez branchés, scotchés, connectés sur nos antennes, n'est-ce pas, 3W
Africa Elengi TV. Cette émission d'aujourd'hui est bel et bien présentée comme ça par le votre humble serviteur Mike Lokamba, 3 fois l'archevêque de la presse congolaise, autrement dit, le Terminator. Dans cette émission, nous avons pas mal récits, n'est-ce pas? Dans cette émission, nous aurons, n'est-ce pas, à recevoir notre invité qui va, n'est-ce pas, défiler sur ces plateaux de l'Afrique Elengi TV au nom du pasteur Litea Kanda. Donc, Toyambaye vraiment Kala. Donc, aïe, que visiter Bisso na Afrique Elengi TV au travers aussi à l'actualité où les cas nous allons pas mal décortiquer na marambo Italie surtout il y a buzoba ba pasteur bazosala il y a prophète il y a chantre de Dieu oyo bakwei na makambo tout moni na tolobango mitakala oyo tozotambola tozomona yango via tout le monde na ba internet ba step na bango. Donc est-ce que vraiment tozokende wap c'est fin du monde ou bien ezanango kaka makambo tozomona normal lelo c'est step et comme na valeur lelo mutakala il suffit ka kosala vidéo ya mutakala ou comme na succès il suffit kaka pour l'accès loko na ndenge ezali so eza munene ozui basi moi si pe soki ozana nzota bien ozui mibale. Donc voilà où allons-nous. Donc n'est-ce pas, aujourd'hui nous allons voulu quand même tout solo la pasteur Litea Kanda. Avec lui, nous allons quand même de parler tout sauf rien. Bonjour, pasteur Litea Kanda. Oui, bonjour, papa Mikey. Na pesi li susu baibazo landa biso partout dans le monde, bambo tebele. Ok. Tata nanga ya likolo apambola bino pe apambola biso li susu koleka. Beaucoup tani, c'est très important la vie ya batu. Ce qui n'a vendu, n'a pas réfléchir, papa Mike. Nathalie 2019. Tobota makina bande kona biso ebele, tokoli na bango quartier moko, totangi na bango pe ba kelasi, to pe ba université, to pe primaire, kasi ndenge tozo solo la boye, bango na tango yo bazui makasi ya ko solo la te. Amen. Nzambe tata ya likolo asalinga na yongolu tokota 2020. Ok, voilà, très bien. Kokota 2020 eza volonté na bisote, eza pe makasi na bisote, ezalaki bobele makasi ya Nzambe. Pour ceux qui n'avandi na réfléchir, ba beau garçon pe bakoti mabele, Belé. ba belle fille pe bakoti mabele. Kasi Nzambe tata ya likolo asalinga na yo faveur tomona 2020. Nazongi lisusu mwa muke na kati ya famille dernièrement pe to utaki kozwa mwa matanga. Oui, oui. Tangu tokomi na kati ya morgue kokoma o tokomi na kati ya morgue papa Mike. Très bien, Zolanda. Batuyo basalaka na morgue bayibisi biso balopi pasta aweza déjà plein place à kotiande kona bino ezati. Balobi nini? Bandire le Balobi morgue eza plein na kati. Plein na bateau bakufi. Na misuni ya biloko ya to bateau. Banzoto ya bateau. Ela. Balobi eza plein. Moina douter ezala kite na lobi te. Tokende na morgue mususu to salata changement ya ba morgue. Tangu to sali changement ya morgue to komi na deuxième morgue ba kolo morgue balobi lisusu plein eza makasi. Plein ya bibembe na kati ya morgue. Batu lokola biso ba wei bakufi na lobi na kondima boite bokoti sanga na kati na confirmer. Papa Mike tangu na koti na porte ya morgue nga moko na ngisi mutu na lobi ete nzoto oyo eza mabele ya pamba natali na kati ya morgue na moni bilongi mususu wana ndete belaki te. Natali bilongi mususu nga na lobi me muto ya kokufela nini nazo mona elongi ndete abeli te ndete azwi problème te akufi. Effectivement na eko vana na eko réfléchir
na moni ete bingambe mibali na kati ya morgue ba belle fille na kati ya morgue ngana leki bato mbongo na kati ya morgue faut ba bato mbongo batiki pe mapango mituka ya danger bakoti mabele na vandi pe na réfléchir na lobi ete mutu abatelaki eza bobele nzambe soko ozo reconnaître nzambe abateli biso pe akutanisi biso okoko beta maboko bisika ezwami ozolanda biso pe okoko loba na nzambe merci tata apambola biso. Bien, nzambe apambola pe pasteur Lité Akanda, merci beaucoup. Donc loko tuko la musabiso awa na makambo ya ba morgue, donc en tout cas natikali ke pe silencieux salinga nzoto pe malili pour dire que liwa eza na nzela na biso nyonso tout, donc voilà, ils a rappelé un jour férié. Alors Lité Akanda, on doit se le dire parce que avant tout quand on a vif il y a ba actualité na biso, comment ça a été passé ba lobi au fêtait bien, ti le longombe eza na kati ya congélateur. Il y a maman Olive Lembe, en tout cas on a un bon souvenir dans l'année 2019 au fêtait bien. Oui, ezaka kapona 2019 té. Non, on a mis quand même un souvenir, c'est bien, en 2019. 2019. Pour Tilelo, Ngombe Zara na congélateur. Oui. Et si li, Ubeza. Wana soki na lobi mexité, c'est que nazako se comporter mabe envers maman. OK. Bonne année et comment mutungisi na mitu na biso ba congolais. Et comment mutungisi ya makasi na zoyeba te mokola feti na kolia nini na komela nini. Kasi na bengaka une solution ya mabota ya ba congolais pe ya ba congolaises. Oui, effectivement, ngombe tilelo ezali, semoule ezali, loso ezali, tilelo, c'est la baki biloko onga na zui ekosila tina 2021. Otango apesaki ngai na kalikili ya ne mobimba. Apesaki ngai biloko te ke ponga na bana ko panza ngona désordre. Apesinga biloko na pona lia ane mobimba. Attends, et comment anene? Eko koma papa, naza économiste. Na yebi ko batela. Ngombe na nge kokoma. Ekoma te pona ni papa. Voilà. Apesi mama ya boboto pe ya bolingo mama ni mama. Bambote bisika bizwami na lingaka penza kotanga kombo ya mama mingi te. Pongai penza moya flatterie na lingaka ngote. Ngana lingaka mingi. Ozo flatete, ozo ba mambeza ya vérité, eza solo papa. Ozo flatete. Boboto eza lolenge na yo mama. Ko salisa bato eza habitude na yo mama. Ko yokela bato mawa eza bobele comportement na yo. Ba ka ezo yebele, ba problème ezo yebele. Mama zo songa na modèle nyonso. Kasi soki oke ko bwaka kuda ina kitunga tope na saki na bo mama manka na kati ezo zalate. Tata pambola mama ni mama. Voilà, pambola paix de ma part maman Olive Lembe ndenge ndeko na biso to koloba awa. Bien que tout soit qui bilo quoi, mais ça non, bon, ngai comme 2020 et 2021 on té. Mais ça non. Voilà, merci beaucoup na équipe Mobimba ya maman Olive, na moni ba papa Dani, to pesi ba bambote dans équipe Mobimba. Maman Angèle Topesi kaka initiative plus Mobimba, fondation OLK ya mama na biso Olive Lembe Kabila, Bambote, fondation Mobimba. Fondation Mobimba. Kobana na numéro 1 na suka, ngai pe na zalaka na initiative plus. Na pesi bango nyonso mbote. Merci beaucoup. Alors pasteur Lité Akanda, na yebi que au salara moi ba analyse, place ma bezali ou le bara vérité, place pe bosolo ezali. La vérité, mais tout récemment awa donc vidéo est tamboli et dominé même l'actualité mususu na kombo ya ndeko na biso héritier Watanabe oyo a s'incliner encore une fois pas encore une fois parce que tout le monde a départ na azongela Weranson il s'est incliné devant Weranson tout le monde sinwana ya responsable sinwana ya respect donc sinwana ya maturité okende pa ya papa na ye afukami. Analyse ni nostalgie lecture ni. Merci beaucoup. C'est très important. Tout le bas qui 2020 eza année oyo yangolo
pe ya grâce, pe ya bonheur, pe ya kusangisa bato, pe ya kubongisa makambo. Esika makambo ezalaki bien te. To pe esika makambo bane ko marché te esengeli ete to bongisa. Nazana ba mauvais souvenir pour na héritier Watanabe. Pambate nasima ya kokabwana na Ngiama Makanda le roi de la forêt a se comportaki mabe po abimaki pe mwana ye mpoli na miso atata na ye Ngiama Makanda le roi de la forêt poko talisika ba wuti na Ngiama Makanda ya Ntsone ezalaki facilité ngana za mosali na Nzambe kasi na lobaka na mboka o Congo okobombela nge lokote papa lokamba ngai po naza mutu oyo na botami na famille pauvre naza na makoki te ngai nazalaka na souci miziki nyonso wera beta na la zamba na kota bandule wana na bafikini na kota bandule pasi nange bane kozala kaka wera ke kobeta Olympia makoki kokende Olympia izate. Ah bon? Souci nanga makasi ezalaki wera ke kobeta Zénith. Na makoki kokende Zénith ezate. Soki tolobi tokende na kati ya histoire. Héritier aya na maison mère lokola danseur. Na mboka o Congo ba danseur bazalaka penza na valeur te. Okoko bina na yo metango ko bunga na mboka eza lokola na peso exemple Zimbabwe au torbe de la danse. Ozoye ba Zimbabwe pa ya papa Wemba. Voilà. Omonike naza mwana mboka. Lelo toyebi sort na ye Zimbabwe so mona awa. Yakiule kiula bati di papa yakiule kiula bati di papa wana jino wanani Al Pacino. Je dois quand même épingler s'il vous plaît, je dois épingler Zimbabwe oyo boyebi danseur, grand danseur Nakati ya Viva la musique de Papa Wemba, que son âme repose en paix. Lelo, batu ba excuse ngai, ceux qui besoin un numéro à Zimbabwe, bobenga ye. En tout cas, bon, la télévision, tu vois, tout est, na monakai une fois na lela Zimbabwe. C'est-à-dire que ma coquille zate pour ne pas que Kolobazo souffre, mais bo aider bo sungaye au sala biso bien. Vas-y. On diminga ki naza na histoire mboka Congo. Naza mutu oyo na yebi miziki mutu akoko kosanga na miziki te même babili kitone na yebi bango très bien de A à Z ozomo na héritier Watanabe faut qu'on la quand même reconnaissant na vie mais qui danseur te en même temps il chantait non papa yo yebi lokote yo zana ni na mboko ah bon oh yebi lokote et ça histoire mais ngani na collection histoire papa tango biso to kende pona ba kibwisa mpipa yo zalaki tant album Ngiama ezobima yo zalaki zelanga na betolo lisolo papa pour na bi histoire échangera non ko énervé ngai te zelanga betolo lisolo pourquoi on appelle ça exemple ya nani ya Zimbabwe omoni Zimbabwe nenga suki papa faites attention hein ne bloquez pas avec Ngiama Makanda le roi de la forêt hein ozomona c'est très important faut qu'on reconnaître oyaki mutu amabina batu combien na mboko babina basata na mbongo te batu combien na mboko bazala ba danseur bazana eloko te bazo fanda ti lelo na mapanga ba famille na bani ko regretter na likambu wana sima mikolo na ko yoka héritier na wera bakutana ki na boîte moko songolo pakala milange panzani na bakari mokonzi papa eloko wana na luka héritier makasi na bete na miso bato ah non tiens papa tika biloko wana na luka ina bete na miso bato ah bon mais na tika la ko zoyete à se comporter be makasi yo que no beta wera mulangi teke ki est-ce que Gogan est-ce que tabamba qui pasteur te ye tabamba ki et raté Karini mokonze ke ko zo wera na lito iwera kimi na boîte ah boni boye ko papa e komi ni nyango la nana yebisa yo ngani na lobanga bien très bien toujours la nona bo kebinyo surtout pasteur lité et lekisima mikolo na regret o wera zalaki na mwa lobi ah bana o baza ko se comporter boye ndo monaki wera alakelaki héritier Watanabe basambwisa ye na video ya mutakala ozomona basakana na papa te okosakana na papa te okosangwa na mboko yo donc selon yo oui selon yo
babeloko tout monaki eza malakeli mabe bilakeli mabe. Mais une malédiction ça cause n'a point d'effet selon la Bible. Et ça n'est fait papa. Et ça n'est fait. Ce que ça qui n'est fait tout le monde a vidéo. Et ça n'est fait. Voilà na émission. Ça qui n'est fait. Ayeko sambo. Et loko na sepeli. Bible sur le banabiso faut que ça la reconnaissance. OK. Na bane komi tout na makambo ngalobi Ndiama makanda le roi de la forêt a bebana na bana nyoso. Héritier courait les kagate. Billy Kiton courait les kagate. C'est le yo courait les kagate. Jésus le nièce le padre moto yambo courait les kagate. Awa bokilo na ya kufi. Bakusala mpiake. Na kumisi nzambe. Na komi na kati ya matanga to yambani na wera. Na yebite soki botala ki ba video te. Na moni. Na yambani na wera. Na vandi na wera pembeni moko. Foi Patrice pa yeto vandi na pembeni. Na mona Billy Kiton na koti na vuya non. Lo yenga ngozo ke na wapi Billy Kiton so koli. Et so koli déjà. On met musique au koli. Aikina lo yenga. A koti na vuya na ba bras cassé na matanga. Batu baba no komona mapeka Billy Kiton c'est bizarre. A koti ba yambani. Papa ministre akotanga na moni pas héritier à koti. OK. C'est très important. Na kanisa ka bopesa ka Patrice Mbota vandi na mona tie pa yangia mama kanda le road de forêt ba yambani. Ko yamba wali zalaki elembo ya komikiti ça. Pe zalaki bénédiction oyo héritier azumba la moko. C'est ça, voilà. Pe tata na ye alimbisi ye voilà. Na miso batu. Selon yo ko yambana ya héritier watana bena Weranson. Eza elembo ya signe ya pardon. En même temps et pas ya Weranson eza signe ya bénédiction oyo a bénir moi na ye. Oui, et ça signe bien pour muto akufi place wana aza famille héritier te. Muto akufa ki wana na héritier bazata na relation te. Du fait que héritier watana be goga na longwenda na yeti place wana na mémé, c'est mémé à mémé na musique na biologie te. Papa. Makambo bomona ngondenge ni. Bien sûr, et fois ça la bongo, lokola yaki c'est très important. Ngape na sepela kinango makasi. Et les moines ya koyamba na papa. Et ça na matanga tango maman dié la costa kufaka. Oyebi ke na morgue. Faire gola. Na kofi olomi de tata mukolo bi ke ba pesa na mbote te. Ba lekana. Et ça la salité makasi na mboka. Siko hérité tango ya kindengwana. Fangu mama liboso papa na ye. Et puis koyamba wana sali kitoko. Parce que wera banaki musique soko tali ba musique kaloko mona wera za mwana mukie, hérité pas za mwana mukie. Bazo kol ensemble malgré différence ya ba âge. Wera koko za na 30 ans, héritier 20 ans. Mais komona bango lisusu ne longi alelo sali kitoko makasi. Na moni pena héritier sanini akoli, ngiama pas sanini akoli. C'est très important. To interpréter bi interprétatif. To tchepe ba désordre na makambuté. Siko lobaki nini yom tozala ki wana le omona ke héritier. Yom tolinga obeta ye. Est-ce que o solo la ki na héritier? To solo la ki tangu ba yambani na tata na ye afana ki peka ka pembe na ngai. OK. Na yebisi nga lobi na kanela ka yo alobaki nini? Réponse est alobi akoloba nini pembe na ngai héritier ko loba nini? Papa, ngana ko panza batu pe na matanga ya wera pa kamwe mosal na nzamba yaki ebembe na ngai mais pona nini abami ba désordre bo. Ese sika ba autorité ba ye ngapi na za autorité mboka. To solo li na héritier na lobi félicitations ni loko sali na kanisa ki okoya te lokolo yo sali bien. Au faire à yakité. Ya donc absence à faire ego là na moment oyo pasteur était à Kanda Zorbani. Faire azali na ye. Tenté azala qui indisponible. Azali azala ba programme. Azala qui est libanda ya hors du pays ou comment? Bon. Elingi kolobate soki wera kufeli ba musicien nyonso ba ya na matanga. Non. Mutu na mutasana ba programme na ye. Donc obliger les padres moto yambote faire gola sana ba programme na peut-être ba programme na tenir ta ya place wana et puis bango basana ba makambu na bango ezalaka na banzoto eza spirituel ayebi ete ba tanta pe bazana ba yeko tenter mo ya tema ko le place wana ezalaka to ba tinde héritier selon yo tinde héritier yaki na makambu na ye ayeki na makambu na ye makambu bango ezaki nini eza ba papa eza makambu na ye oyo kolobisanga biloko musu na kana ko lobate eza nini eza ba spiritualité bon nzambo ya za nango
soki azwela ngo wapi soki asimbela ngo wapi ye moko ayebi sikoyo aoya nango wana na milieu wana pona nini baza bata ba succès omoni succès oto sima na mokili za na makambo ebele bomona kabiso kaka boye na succès na miso ya bato kasi kati na biso bokoka komona yango te po boyebi ndenge ezaleli te c'est-à-dire biloko toza na mona banzoto za na makambo ebele ngai pe oh papa wonga na ko kozanga kisi ndako tunazalaka lisu na kisi te ngani na koma nganga na pesa kande batu bakisi non na oka dali solo on pesa comment pesa batu kisi kutu mutu mo be retour abeli liboma babete na solo oui ngana pesa ka pena kisi pona za nganga na kati ya bonganga ngana yebi nyonso na koko tinda mutu alongwa awa kepe poto na kisi pona za nganga oui nenge na za yo be luka zeni to luka bexi okendate oui ngana kendate mena saka pa ko tinda batu buzoba na biso banganga yango wana pona ninte yo moko avant nous otinda mutu obeta tatu na zeni tandenga nganga ngai na betaka na spiritualité mais na nzoto bena na betaki moki mokolo ezali na ko beta tambola sala tour du monde na sala tour na molili po na zanganga oyo kaka pena nganga ya makasi koleka bedingwe koleka ba mort nga na zanganga mebi ke dingwa mela bat makila edingwe akomelo muchopo bomeka ye mokolo mosusu nanga bokosepela makasi naza makasi na mboko nga naza makasi edingwa otelema te merci edingwe akotelema te deuxième point d'actualité makambo oyo ezoleka ya ba ces steps to lobelaki yango déjà mais to link quand même passer à kanda pe sa mise au point nae asa la mise au point nae en même temps moi lecti lelo toza victime to babiso corps de Christ toza victime ya komona ba bolumba ba pasteur komona ba peni ba pasteur ba nzota ba pasteur ya mbindo ya soto enkele na ba internet bazo simba yango bazo laksa bo soto na bango na niveau ya internet na ebité l'été à Kanda ozo encourager yango parce que yo pour ça la yango ou encore ozo mona ngo normal na linga ki to tunanga mutuna oyo pona nini pour question oyo yango nde biso to sambwe OK ya on a mona l'ambition affaiblir même nzoto nomba na koleka nzela nini lelo to yemba ki bwe na nzembo boyemba kanini chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Chrétien. Chrétien kolekela wapi lelo. Chrétien akotambola nzela nini. Naza na pasi pe nazolila. Réseaux sociaux et silisi biso bana na nzambe maîtrise. Réseaux sociaux et paniquer ba Kristo. Zoyeba à l'époque Koffi Olomide aleka na ba télévision azo réclamer pour na nini na ba tongo na ba chaîne télévision ya mboka Congo ba beta ka banzemu na biso te. Pour na nini bo beta kaka ya ba musicien chrétien ya ba José Nzite ya ba Mike Kalambai ezalaka nini. Bato ndenge na ndenge ba bimaki ba contredire Koffi même nangai na bima pona ko contredire Koffi lelo naza mutu aliboso ko tombola maboko pe koloba na Koffi ozalaki na raison. Ah bon? Ozong si raison pas ya Koffi. Likaku likolo ya nzete bako salelaka ye mosaka te soki na nozwi yete. Est-ce que yo balanga? Voilà nzema ba molé, voilà nzema na binoté. Yoza pasteur. Papa. Faut des limites, faut quand même des limites. Yokate. Faut des limites. Bien sûr des limites. Oui. Bien sûr des limites. Kasi nazolo makambo est très important. Non na silisi question tuninga te. Pour ngoyemba. Nazo yemba pona ko laksa bino ke lelo Koffi na mboka za lisundo kité. OK. Biso nde ba chrétien to komi ba bandoki.
OK. Ils ont exemple na zo pesa yo papa. Nalobaka boye. Ah, église de réveil. Tele désordre obo tient na mboka. Tele trouble ya munene obino bomemi na mboka. Ngana zo mitu na question boye. Toko suka wapi na makambo yo. Oyo tozo keninango wapi. Lelo musicien chrétien. Okoloba na weranson nini. Na pesi foi Patrice raison. Nenga permettant leki na ye. Abeta musique soit disant ya mokili. Foi Patrice azalaki na secret banda kala. Aboya ki koloba. Lelo musicien chrétien. Okoloba na Robino Mundibu nini. Oh. Bobini ramoko. Okoloba na bina file nini. Okoloba na jibempia na papa chéri nini. Toye ko découvrir papa. Na koyebisa yo yebi ke ngai na bomi église na ngai. Oh. Na koti na ngai na église ya Kimbangiste. Landa église no bomi. na bomi yango. Oh. Na ye ko comprendre nini na mboka. Ba musulman bazalaki na raison. Ba musulman Zamba pambola bino. Lelo na komi na nga même na guya ko kene ko sambela même ata na Islam. Pour na moni ete vérité eza pa ba Mahomet, vérité eza pa ba musulman. Ba musulman ba comprendre ki makambo ya avant. Ba lobi ete Action. ba musulman ba comprendre ki avant. Ba kimbangiste ba comprendre ki avant ba lobi ete ba nzembo ba deningonde oyo atezo ya na mawa na mboka. Ya ba Matu Samuel, ya ba Marie Misamu, ya ba Lo Mbongo, pas question. Na l'église na biso ko kotate. Ba comprendre ki avant ekozala na mukolo moko, batu ba yembi ba nzembo wana ba ko sala bo soto, pe ba komona bango ko s'éclater na mboka oyo. Lelo nga na za kinya l'église ya Kimbangiste. Kala walo walongwe. Walongwe kala walongwe si wagembila. Tata Simoni kalongo gembile. Kala walongwe si wagembila. Lelo na fani na kati église ya Kimbangiste. Oko yoka te mutu ayema nzembu onga na yembi. Atika mutakala na ye na miswa batu. Mutu oyo penza mutu na yezo sala. Conscience na yezo sala. Akoko mi filmete. Atindela mwasi photo a mutakala. Ça va désir, pas loisir. Bien sûr, eza ba loisir, eza bo soto. Tant que bimi na miswa batu. Okoyebisa peuple de Dieu nini. Okoyebisa bana na nzambe nini. Pardon. Pardon. Quel pardon? La Bible nous a recommandé biso. Oui, bien sûr. En cas de péché, il faut. Tant que tu as double honneur, faut yeba ete lo lenge bato bazo pesa biso double honneur, faut bango peto zongisela bango respect o yebomi na bango. Muto a double honneur amitiki mutakala ni na miso bato. Asangwi sinzoto na ye na miso église na Nzambe. Eza lokola nga na telemi na miso bana na zoteya. Bana bayebi couleur ya nzoto na nga ya kimobali ya tata na bango molimo lolengi zalaka. Tala dadi azote ya nzoto nene ngezo ningana. Tala papa. To mona nzoto a papa. Et puis lelo na kati église batu bakomi ko tonga biso salité komi makasi. Bana na Nzambe batali eloko a dadi na bango na télévision bazoloba yepe dadi eloko ngo pesa na mo ya malonga te. Eloko wana zo sala na be makasi. Bazolo bango pe. Bazolo bango. Dadi. Dadi. Eloko ngo eza ya malonga te. Eloko pesa otenga. Eza pe ya kotengama. Muki esalité na miso bato. Vous plaquez avec l'église, hein? Ngana kati église na ngai, mon frère, ma sœur. Na boki memi ba instrument. Ba instrument zo mone elibiso lo yengi makasi na kati église, hein? Kalezala ki okomona bana na Nzambe bazo yemba, bango na bango bazo beta mbunda. Lelo bana na Nzambe bakokalisu ko yemba te. Elengi ya Mike Kalamba ye kote la bango, elengi ya Fraki Mulaje kote la bango, elengi ya Ripape kote la bango. Bana bazo kokalisu ko yemba te. Lelo to suki wapi. Ozomona ka bamba na divorce ezo sadama na kati église.
Et pas une mosal na nzambe papa na uti kotala ba photo. Na moni Mike Kalamai nenga zo sambele la bato akema boko akangi miso. Nga lobi mon frère vous blaquez avec Dieu. Mais il est pasteur. Il est pasteur tel cas, il est pasteur quoi? Ouais, ça outrage maintenant. Il est pasteur, il est pasteur. Il est pasteur, il est pasteur. Ah, moi kuna papa, il est pasteur. Il est pasteur. Papa, vous avez votre place à mon pasteur hein. Mais après chaque vous blaquez na combat du pasteur. Vous blaquez na combat du pasteur pour nani. Il a été consacré. Il ne connaît pas mobile nani. Oh nani. Cédric. Ibodo. Ah, Ibodo Cédric. Permettez-moi loba, il s'agit boulot, il s'agit président de l'Okota. Ibodo. Papa na monyo na ngoma mangenye na nzeti. Na tali modèle ozolele na prière. Ah! Na ndima kite yo muto ko bimisa peni na miso bato zo bina ndengwana. Ezalaki ma chacha ezoki yo na nzoto. To ezalaki ba kisi ya edingwe. O ba betaki yo bana ko binisa nzoto ndengwana. Lelo na kati ya ba famille, ce que j'ai compris, makambu ya bonzambe église de réveil comme cop. Et comme cop, et comme gender, business. Lokola yaya na biso azamo sal na nzamba yebani na mboka oyo ayembela ka nzambe biso peto diembela na sima yaya. Vous blaquez? Au moni nzambe nenga binisi bino na mpoasa. Kanate toko yeba bango mama misala na bango ekobima polele kala mingi te ozana yo voyou ovanda na paka juma mais na comprendre te nzembo kitoko boye inspiration ozwati yango ndenge nini asa voyou nani oh nani pichu mwanza c'est un voyou na paka juma mungala mais na comprendre te nzembo kitoko boye makanisa ngo azwati yango wapi lelo tozo mona ngo tala nzembo nenge zwi succès banani basali ezwa succès ba collègue na ye toko yeba bango mama misala na bango ekobima polele kala mingi te banzoto na bango ebimi na polele kimutakala ya basani na nzambe ebimi na polele nzamba pambola yo siko ya pasi eza nini ah na leli namoni bana na nzambe bavandi bazoloba Eliane ça na mutakala ya kitoko hein. Voilà, na permettre nga na anticiper rapidement lelo sexe ou bien mutakala ya batu soki tamboli bat mamoni yango uniforme bat bazomona yango bat bakomi ko sepela na yango. Na pesa na kamonde Eliane tout moni ba c'est step na e ebimi na internet. Mais lelo soko tali otuni Eliane aleka na télévision et sabino makambo ya zomona. Ba dérangement ba dragueur bazolinga ye kaka po ba moni photo ou bien vidéo ya mutakala bandeko ebele mususu ya mibali o batika ba mitakala na bango elekaka bazwaka ba audience ya mingi c'est dit à quoi préférence ya bato lelo ekomi mutakala ou bien toujours comprendre les sociétés pastoralité ya kanda ah nzambe na ngai o lelo donc mutakala comme na valeur il suffit qu'à poster la succès ndesi ozaboye olingi susu yeba susu bien kocha komo na na bêtise non permettez nga na pese exemple na pese oh là là pese exemple na bato esi basali faites attention mais la zone passe mais faites attention ko pese exemple na bêtise na komo na ngai voilà excusez-moi la pese exemple ta na merveille mampuya atiki mutaka na ye pasteur après 2 jours 3 jours l'air bat bakotala yango audience yi makasi c'est dit à quoi alobaki na makomi na ye na tangu na suka boko muna mabe ekokoma fois 5 malamu ekokita na 0 bolamu lelo ekomi likama mabe ndenge muna ka muto asali batu bolamu asali ete batu na bona ne ba fete kitoko batu babani ko finga ye bato basali mabe babeteli bango maboko bino mosali bien kosambwa lelo eza lisusu mpona mutu moko te mutu moko asambwe famille mobimba esambwe nation congolais esali nini esambwe bana bavandi papa bazobeta lisolo balobi Eliane
azana nzoto ya kitoko sans tache. Na wuti kotela video mususu mboko yo tokei wapi Eliane azobina na kiti azwi nzoto na ye oyo azotukisa ngo na kiti asalaka voilà. Après mwana ya modèle wana azwi pe ba avocat pe ba ekokotela ye. Vous blaguez avec les gens. Lelo a comme une actualité, a comme une cour mutabimisi album ya sika. Mibali bazo landa ye mboka na ngai. Batu bazo beta lisolo balobi kaka ndenge bolumbu na ye munana kina miso batu a comme lisusu na succès. Mibali bazo landa ye, ba musicien bazo sepela na ye, Lil Wayne azo ya po bala Eliane. Ah bon? Lil Wayne. Ouais, rappeur américain. Ouais, rappeur américain. Nyoso wana pona nini? Mwana mwasi atiki bolumbu na miso batu. Namoni mutakana ya Michel Bakenda. Batu balobi azana nzoto a bien makasi boye. Etolomo. O mobali pene ya kozala nina na ndako. C'est que mon sali na nzamba comprendre ki te. Lokola mabala ezoya te tika na exposer nzoto tant mususu komemelanga mabala. Ah bon? Na minute oyo wana selon makanisi na yo. Makanisi na ngate ndenge ezosala na mboka. OK. Na minute oyo soki otie lokole pa maiki kalabi ya Michel Bakena okozwa déception. Po basi basopani. Demande déjà. Demande likolo ye kukazo linga lisu mwasi te. Basi nde bakomi ko linga ye bango moko. Oh là. Mboka otokei wapi? Mabe komi malamu. Malamu ekomi mabe. Nakanisi nga lobi biloko o Moïse Mbi ya sali na Eliane. Modèle ba sambwisi famille chrétienne, modèle ba sambwisi ba congolaise. Tale loko ba ke ko sala. Ba voka ya Moïse Mbi na Moïse Mbi ba bimisi deux garçons moko ba créer bango. Poka ka nyonso wana bazoluka bazipa Moïse Mbi. Bazoluka ba bomba ye. Impossible eko simbate. Papa mboko yo ba pere bazebele ba ngoto bobo bazebele ba yongololo bazebele. Papa Nathalie modèle bazo yambela Moïse Mbi na aéroport ndeko na ngai na yoki na kanda moteme suki ngai modèle ba yambeli ye lokola mutu ayeli biso biloko malamu na mboka mutu asali bêtise. Mais tel modèle ba yambeli na ba beteli na maboko. Papa. Mais c'est normal, c'est une star ou azaki absent na mboka na ya zongi. Mutu asali bêtise. Star ou azaki. Mais bêtise est-ce que va confirmer na justice jusqu'à présent? Il est accusé mais c'est là c'est papa. Ba créer deux garçons moko ba bimisa bango. Bango nde baza bato ba simbaka téléphone ya mosali na Nzambe. Nde bango ba Jérémie qui ba vidéo wana ba publier mon ami so bato baza ba innocent ba lesi bango nde mbongo ozomuna innocence mususu na miso ba moto na télévision to monio innocent nzoka ba lesi mbongo pour sauver le kuma musa na Nzambe oko souffrir pour na mboka o papa nga lobi makamu Moïse Mbi ya sali eza soni. Effectivement, nous avons dit que le la kanya Amazon n'a qu'une église na ye. Mikolo nyo église nego sala mpiaka. Na bêtise ou asali asambwisi famille chrétienne. Na critère dini. Na critère ya ko sambwisa Eliane. Mais église eza institution eza ninité. Nani Moïse Mbi asali makamuna o eza privé. Institution. Oui. Église est institution. Oui. L'état pe na mboka azali. So ko salima be l'état fa kan église wana. Est-ce que église muté salima be église me salima be ou bien Moïse Mokambi nde mutu asalima be za église mo be salima be faut pas kan église wana. Infraction individuelle. Individuel ba kan. Est-ce que église est ya Moïse Mbi? Ezena Moïse Mbi. E bon ezena. Ba kan église wana na mutu église. Mukolonga na so bombi na bwa kan église wana. Non, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Mukolonga na so bombi ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Na kuta l'église wana bato
Mais babi pas baye sous plein makas. Mutakale ya mosel na nzambe e bakisi batu na kati église. Ba fille ba yeba tala ngoli. Donc Pierre que ça qui était dimanche. Papa. Na lelinga lobi. Vous avez dimanche kuna. Na sala ki na côté église kuna pas mozimbie plein ya craqué et puis yemo ko azo yemba liboso azo lela. Kasa zo lela ne bozo ko sele makambusi. Mboko yo tokei wapi? Quel genre de bêtises? Oh, bêtise à modèle libre, mais même biso na mboka. Vous blaguez avec les gens, on a peine à vendre libre la télévision. Nana na mater Moïse Mbiye, li bombe continue na mutu to ninyango. Malade continue to ni. Outrage hein. Tozali awa. Tozali awa za na mukolo moko. Bo sala nyonso bozo sala. Bo créer ba bêtise bozo créer za na mukolo moko. Na l'animateur na ye, à télévision ninga zoloba. L'animateur na ye azobwakela bato bambwakela pona nyonso bato balobi pona ye mosali na nzambe lelo azoluka créer base mosali na nzambe lelo azoluka bato batia eka eza bongo te tote ya parole de Dieu na kimia tote ya bana na nzambe sango malamu na kimia tokokoluka ba bêtise wana te ke batia bisoka tolo ba batia bisoka eza kitoko te papa na ngai mutu asali mabe ememeli ye succès mutu asambwisi nzoto ememeli ye basi mutu asambwisi nzoto ememeli ye mibali tala niveau tokei lelo soko boti mwana mwasi faut kozala très prudent baboti ya lelo bazwi confiance bapesi epe basali na nzambe mosali na nzambe aza nzambe te mosali na nzambe aza mutu lokola nga na yo aza mpe na babesoin nyonso eza naturel na nzoto ya mutu kozwa mwana 16 ans kozwa mwana 15 ans kozwa mwana 19 ans même il y a 13 ans et 14 ans okoko confier pas mosali na nzambe te yo ebi combien de basali na nzambe alali bana bato nga na yebeza na tata moko mwasi na belaki liboma mabala kaka ya couple ndenge ezalaka babala ni ba 35 ans 40 ans sibitima mwasi abeli liboma bake kotike na ndaka mosali na nzambe baondelaka mpona ye papa mobala sala une année demi alala na mwasi te mais mwasi akoma na zero mwasi azuize manani mwasi aliboma mutu ezosala te azuize na dadi tel niveau ba bêtise pourquoi on a maîtrise te pourquoi on a maîtrise te justice tellement il s'agit à kokata mutu a violer loko na mibali kata yango oui papa droit de l'homme c'est quoi droit de l'homme c'est quoi na mboko justice ezali attrable papa mana justice ezali bon justice ezali ba no violer biso bana boni mo ko papa bo violer bana bato bo violaka voilà na mwana na ngai te nga na boti mwana na mboko yo violer papa oko violer na nga pe tata na ye mukolo ango oko mwana bolumu na nga ndenge ezalaka soki mwindu soki pembe boniko yoza mobile ba violer ko e komi nini yango violer na nzela te lokola violer mwana violer pe na nga tata olingi ba violer na nzela noko mwana eloko na kosala ya kolapa mukolo ba bongo te ba panto tracteur pamba voilà et comme il y a vous blaguez avec les gens. Merci. Alors, tu reproches quoi na Moïse Mbiye jusqu'à présent dans le dossier? Qu'est-ce que tu les reproches? Bah Moïse Mbiye bah ça va te reprocher bah mon le côté. Parce que le côté liboso foi bah Moïse Mbiye aza muluba. Ya liboso. Ya mi balé aza muto lolendo za naturel ikati na ye. Du fait qu'il a comment na mbongo, a comment na mituka, a comment na succès. Ni yo ko a reprocher Moïse Mbiye. Tout na collaborateur nyonso bafani peme na Moïse Mbiye ba ko so que Moïse Mbiye ayo ka conseil te ngana za témoin baza bato ba yo ka conseil te pona ni za témoin ndenge nini oui bien ah papa na yibi makam na bango nyonso yo ko laksanye loko te balinga conseil te moyena reprocher ne loko za ta akini na bongo l'état sala musala na ye po sala ngeza pa kota ka bolo ko makambo esila ali ape mvumu nende balinga baliaka boni boyo ba sala nzambe belo ba kota bolo ya leki bango na ni po ya kota boloko nini nizangi ozomona lelo kota boloko soki infraction ezali ozomona lelo ozomona aza soki lelo aza innocent infraction ezali au filma bolumbo mwana bato na hotel obimaka na ye au publier on a mis sur bato c'est infraction pourquoi osali bolingo na mwana bato kobimisa mwana public pona ni baboti na ye basa contact na biloko wana est-ce que yem tabimisaki bako zo pe parmi ba témoin oui nasa libre nasa ko témoin liboso voilà na singelo avocat ya Moïse ya benga bango avocat ya Moïse Mbiye non avocat ya Eliane nani pasteur lité ya Kanda alobi azana ba preuve
aza pe témoin à mon aki événement ndenge les qui ba publié qui donc vous avez la preuve non ba preuve ezali donc voilà azo senga à se présenter comme étant témoin hein témoin oculaire dans niveau à parquet à grande distance il y a Gombe donc voilà Torozela vraiment demande naé et puis au cas en cas de force majeure partie du pasteur Moïse Mbiye balobi bazana ba preuve boluka payé donc voilà boluka est vraiment na mabokasi nyonso tout au cas où aboyi botinda bato ba ozoye pour que se présenter et ça c'est mo banga nanya banga ngai yeki no banga ngapi na sana ba avocat na ngai na ko banga par rapport à quoi et le quoi no c'est très important voilà partie accusée voulais-je dire donc il y a pasteur Moïse Mbiye alobi azana ba preuve na bino bo sangisa ba dossier na bino plesier à qui ne s'est présenté kuna okay. Merci. Si mes pastoralités à Kanande Toulbar toujours avant que l'on la pochi et pas à Moninga, on n'est pas na yomoko. Vous pensez vraiment que yo pasteur l'été à Kanda, osana mabete de mozo condamné maninga à osana mabete. Yo tambola na. Vous pensez vraiment que yondo a serrant, yonde mon santu osana lisumuté pour na ko condamner baninga na yo. Merci beaucoup Papa Mike. Nabo solo pe na vérité. Pe na ko banga nzambe na makambo tozolo bana misu ya ekolo Congo. To pe ya libota na nzambe. Nga na za musali na nzambe ona zotambo sa vie na ngai. Voilà, donc coupé. Tu as la prochaine bien te. Tu demander na za musali na nzambe ona zotambola bien voilà. Na misu ya peuple de Dieu, to pe ya peuple congolais. Ngai na ko senga boye lelo tozomona soki ba publier pe photo ya mutakala ya moto azi pe succès na mboka soki pe bosa na photo na nga mutakala nga pe naza pe na posa na zwa pe succès wana ndenge bana na nzambe lelo bazozwa ndenge Moïse Mbiye azwi succès ndenge mwana na biso Michel Bakenda azwi succès ndenge pe Eliane azwi succès Cédric Ibodo ndenge azwi succès na ko sepela ngapi naza na poste ya succès wana mutu nyonso oya yebi esika video na ngai ya mutakala ezato photo na ngai s'il te plaît ndeko na nga mwasi s'il te plaît ndeko mobali na yebisi yo publier yango non comprendre ba supprimer ou ba publier vous savez ba publier na sengi bino libota na nzambe po publier soki pe ozana photo to pe video ya mosali na nzambe moko na ko sepela botindela ngo frère Patricité frère Patrice ngaki ne ko teka ngo pa ba mindele alia mbongo bino moko bo publier yango to bo luka ba producteur bo teka yango frère Patrice azalaka commerçant bino nde boyebaka te na lobi boye ozana video ya mosali na nzambe ya chantre de Dieu publier yango et kozala pe malamu pona lokumu nzambe. C'est la vérité. C'est la vérité. Oui. Selon pasteur l'été à Kanda. Ah, ceux qui beaucoup publier ngana osepela makasi. Na bien. Et bon seconde na bakana yo so bakutani na video na ya mutakala ya bolumbu. Ndenge frère Patrice asenga kike no batindela ba video wana. Batindela frère Patrice ba supprimer yango ou bien ba publier yango. Ngai conseil na ko pesa. Bo publier yango. Po naza sir na augmentation ya bonzambe onzamba pesa ngai. Oko vivre loko bongo te. Mais pona ko yebisa bana na nzambe bo publier yango. Publier voilà. Ba publier yango on ça demande il y a pasteur l'été à Kanda. Bien que nous sommes en train de cheminer vraiment petit à petit vers la fin de cet entretien. Pasteur était à Kanda, mais les lots photo et baké. Là, aux autres condamnés pe baninga, faut boyer que parmi les pasteurs au Congo ya mboka na biso, ba comme na ma be makasi. Au moins pasteur azana mitakala ya ba sœur en Christ. Azana mitakala ya bana na ye, ya bandimi na ye. Azana téléphone, mais au moins ba photo ya sœur Christine ezakuna, ya maman Souziane ezakuna, maman Nadine. Ya maman Nadine,
Maman Niclette, maman Yvette. Surtout il y a maman Yvette. Mais maman Yvette est raté parce que Yvette vous appelle Batapembe. Aux monde et maman Yvette est raté. Pour c'est rare Yvette na mona Yvette à moins ils ont ma bé ma casse. Aux monde ils ont vraiment ma bé. Alors vous pensez vraiment que yonde ngozana avant bon maintenant l'église na yo téléphone na yo ils ont la bloa ma bété ils ont la réglité téléphone na yo salela. Téléphone ngai. Oui. Ils ont la base zizanité na kati. Oh yanga na salela. Oui. Déjà filmant, tindela mon vidéo ou bien tindela ba vidéo, ça la clair hein, ça la peine clair. Téléphone yangai. Oyo téléphone yangai. Téléphone na yo, téléphone na yo. Téléphone oyangai. Oui, toujours le téléphone na yo, ce qui peut permettre biso eloko nini ya mabe eza na kati ou bien eloko nini ya malamu eza na kati parce que lelo ngatu na yambi pasteur nyonso tu na kosenga ye eloko wana. Bo ba bibino ba pasteur bo comme na ba système mabe ya ko bombaka ba mitakala ya ba serre ya église. Prochainement. Prochainement. Donc vous a prêté pour la lelo. Prêté. Prochainement. Téléphone yangai. Permettre biso na kota ko bangelo ko mon côté ce que loka mabezate au petit téléphone ngana kokota na tali na confirmer na batu ke loka mabezate. C'est simple pasteur était ya kanda. Est-ce que loka mabezali to loka mabezalité ozo banga téléphone ils ont un problème na ba pasteur bokomi ko banga ba téléphone c'est loka mabotambola na ba biloko mabe bozo tambola na ba obini bozo tambola na ba obi. OK. OK, c'est là. Fonata la biloko nini oyo zo. C'est là, longola nga schéma eza na code. Fonata la biloko nini oyo kotala. Tala Voilà. na photo. Omona ba photo na ndenge na kangaka. C'est là. Zana bima auza na WhatsApp. Galerie. Zomona fo tutambola na kobanga Voilà. C'est très important. Na kokota? Kota na photo mona ba photo ni na kangaki tango na zoteya. Tenga na kota na photo na moni vidéo na kota na maman na vidéo. Ah pasteur. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.